Mignon Abraham. Batutu Baba Warrior. Ah? Batutu. Donc bien. La fanatique. Il y a orchestre tout Baba Warrior pour Banda ya Congo. C'est-à-dire Aza Warrior. C'est-à-dire Gaulois Baba Warrior. Même c'est Kamada Warrior. Ferregola Warrior. Est-ce qu'il fallait pour pas appeler ça au Jeep ya solo? Mais oui. C'est vrai de confirmer biso le long africain. Nalobi fallait assommer là au Jeep. Nalobi Jeep. Mignon Abraham Avania. Atiri na Jeep na on a kisasa. Oh fallait assommer là qui. Na comme bama ça double Jeep. Tout ni question. Mais oui papa na lo banani assommer là au Jeep. Nabi ce qu'on a lo banani assommer nga. Pour ça TV à Mignon. Na lo banani assommer nga ba papa biso. Fallait assommer là au Jeep. Kasi on a yebisi yo te mon frère. Yo tuninga fali ipupa so mena nga Jeep parce na bisio oui. Ane mutu musunda ko kitata nani président wa Gadugu na kisasa te akisa kama bon. So batalela ya na Macron ça y va. Comme mutarolo ngolanga na katsa wenge ate pona biso biso to tika ba empreinte papa to na katsa histoire. To bunga te benji même ningo vano na bike jo na katsa histoire. Est-ce que bombo ngolanga na histoire ndeni? Trahira. Bon fait na biso faire tanga bete na quartier la te pas trahisa ki wenge. Atala evi na et. Ah. Vena biso titi na pe bete na quartier la te. Ba on peut ba fo wenge même. Ah oui, ndeko na ngai soirée eza moko na kati ya mboka ya France bondimela ngai pona ko célébrer journée de la femme à bonté association Fapemet basaleli bino mobange na soirée oyo kozala bongo le 18 mars 2023 na kati ya mboka ya France précisément na kati ya ville ya Arquet à la maison de la Bièvre numéro 66 Riel de la division L'air clair numéro 94 110 Oza Mobimba otuninga droit d'entrée eza combien na 25 € ya pamba avec un plan bandeko na ngai nano ezala te pona ko réserver ba place benga biso na ba numéro oyo okozala mobimba ekei oui. Check, c'est Dicap la merveille et puis dehors. Bon amboka to soutenir fondation ya Vinabiso et ma meilleure fondation du sal ici. Azo assurer ba obsèque, azo assurer habitation en Europe. Pas dit la cause que ça on assurer. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure le diaspora africaine. Et ma meilleure. Kala yo ili susu non l'isal ici assurance. Yo olingi o s'assurer yako assurance auto ezali assurance rapatriement ezali mutuelle de santé ezali assurance auto ezali na misusu oyo koluka nyonso ezali na lisalisi assurance ozomona na kati ya fondation lisalisi epai ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTR le papa de Gims na bato bazoloba ke Congo fozala bien eza na bato bazosala mpe ke Congo ezala bien voilà vie nationale emameya fondation lisalisi mpona bana ya Congo emameya fondation lisalisi ici alongisa biso ba santé ici alongisa biso ba makambo ebele mais ya mbalo balobi assurance complet olingo assurer voiture na yo ndako na yo mutuelle de santé mpe ezali wana balobi bana Afrique bana Europe bana Amérique bana Asie bana Océanie bana mokili mobimba makambo tolukaka eza kaka pa ya fondation Emameya fondation lisalisi ya Emameya balobi partout dans le monde tala moto oyo asira ba santé na biso Michael Okamba,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, chers amis, dès qu'on a bisognoso, batali bisognoso, on a bokassi à Africa Elengi. Merci à vous, chers amis Internet, c'est votre humble serviteur Benji Benzema, elle est gros site de la presse. Je vous tiens à vous signaler que tous en Luanda, tous en Angola, vraiment, tu as eu Moussala. On a bokassi à Patrick Beckham, là, du maître, ou à Betagi, première concernée, qui a signé à 30 le 8, maman, tout bazaki n'a rendez-vous. La dérogation à 53 personnes à Memakingaï, n'a présenté Moussala ou tout ça. Merci à Patrick Beckham a pensé à moi, merci à tout le monde. Tous en Luanda, ils ont la Kolonango, merci na Cynthia Smith, merci à toi. Narli et Labo, merci à toi. Merci à Liva, la maman, Belle Willy le Gabonais, la puissance mondiale qui a perdu son père. Poloto Santos guerrier. Merci à Rodrigue Matadi. Merci à Bertoni Sinda. Merci à Harmonie Lemba Place à Zouami. Merci à Batutu Batali Bisso, Rodrigue Matadi, Harmonie Sinda, Belle Willy le Gabonais, la puissance mondiale qui a perdu son père. Mes condoléances. Merci à Harmonie Sinda. Merci à Rodrigue Matadi. Merci à tout le monde. Merci à Alves, la Paul, le gars aussi. Place aux amis, merci Nayo. Merci à Rolly Borel et Pinata Gallon au festival. Merci à Code Mondial et Willy Moucheni de Loinvier. Merci à Jonathan Balox. Les lots Nazanga Moroté, l'émission de l'eau Nazana Potadinasa, Mignon Abraham, lié par Tozani Pena Luanda en Angola, Ayaki, ko Pristé Awa Pena Angola. On a préféré le hasard l'inviter Nanga. Na bokasi ya caméra na mission talanga ko fonga déjà caméra na pisa invité Nanga Mbote. Mignon Abraham. Yes, Benji. Bonne santé. Ouais, Tokos. Angolais les gandés. Ouais, carré au calme. Kitoko. C'est là où il y a plusieurs fois pour livrer dans le concert. Mais il y a des bandi carrière, c'est la première fois en fait. Ouais, c'est la première fois. Je suis venu gérer ma contact et Angola pour que Bamakamulanga na ninga bakoto yo et fungama ko créer ba base na ninga nzambe. Mais qui est déjà calme. Qui est déjà calme. Ah ba Bodrik Matadi bala. Ouais, ba Bodrik Matadi baza ba ya mebiso ba Ben Willy les Gabonais. Bah, les petits musées, bah, il y a mes bisous qui toquent donc carré. Mais vous avez une invitation, il y a Patrick Beckham là, il dit 23. Alors, il y a un concert au niveau sur le 8. Il est quelqu'un énormément, tout le monde est présent. Il y a un jugé concert par rapport à Bâtiment sur la bêta qui dans Sino Atlantico. Attends, l'année passée, il y a un concert, il y a un déco. Attends, la musique. Voilà, c'était le bêta qui parce que. Tu n'as quitté. Le problème c'est que dans le Bamakambo au Nazala. Yo mono mozaki. Na auto concert ya nani? Ya bien affilé. Bien affilé par Beta Kiawa. Ouais, avant tout comme pas bien affilé. Na auto concert ya Davido. Davido. Quelque part. Mais Nazala quitté na Beta so na on est. Mais tout na Beta le fonctionnaire na direct na bino. Voilà, na Beta le concert ya bien affilé on a auto na direct. Ça a été. Pour moi on dit mango na TV que za impia. Ya wapi? Ya Atlantico. Abi ya liboso za bien ça la plein. Te mutalo makambo mpia ke zanga tan eza bien affilé moko. Ah lo ba yimo ke ça. Ya misia solo bangwana ti. Ah so misia limiki ya sali mpia ka ya solo. Oh, yende mutalobi likambo ya ye. Asa complexité quand même. Il faut féliciter. Ce qui tourne ici, c'est bon. Ce qui se présenter vraiment, c'est bon. Mais ngate munoya roloba mangamunaye, il y a bongo quand même. Ngana ya roloba makambu ya musique na nga beta ki bien. Salim Pierre ko roloba te. Bazé belé. Bazé belé.
Mais yo ce qu'on est au moneli concert na bino yo zaki invité. Concert kande o na mona et ça là on bien que on dit na que non que on dit na que au sala impiaka on dit na et puis moi piaka kutu na bien. Est-ce que tu bêtes la musique? Est-ce que bomi musique na? Non, je pense. Il reste toujours l'artiste. Comprends hein? Mais problème c'est que quand ce sali bongo au laxi ba melman nao ah o boya ki penza temba sima boya susu. Ah bon. Kutu ya zo filmer na batu na e. Mais batu misu ba bete pe na Atlantique wa bana podium non. Vous comprendre te. Ce qui problème c'est que ba boka ki bombe. Ngana na Luanda. Côté ba fanatique ba sala ki ya comprendre. Ngana na Luanda na oki batu ba lobi boye. Bien descend Atlantique on est avec 42 personnes. Mais fallait abeta quand même. Va abeta 42 personnes. Mais tout le monde image 82 personnes. Il y a Fabregas, il y a 100 et quelques personnes. Mais il y a Patrick Beckham, il y a 900 et quelques. 9000 et quelques. Donc on a des fanatiques qui sont validés. Non, on a des fanatiques qui sont validés. On a des fanatiques qui sont validés. Et puis tu as musique. Est-ce que tu as ta musique? Tu as rendu makamam piaka. Mais ils ont parmi Marambo et Tombo la paix artiste. Yango. Ce qui mais bien affilé c'est Tonsa Atlantique. Ah oui, Yann Lima, il y a des bossos pleins. Venabiso waze quoi Tonsa Atlantique. N'habite bien affilé wa nana wa mi baleza mutumorote. Et aka mutumoko. Vous comprenez? Donc ba place n'est peut-être le quoi ba stade. Ce qui mutu akeko beta ayebaki action ngo pour remplir ngo. Na place au quoi Atlantico. Somme te beta pour batu basa nini baya. Vous comprenez? Ya ngomoni que neti ba concerne un peu sa frère na biso miel. Abani na baki bogolo kota ba petrangol ba barze belé na biso. Abanane on fait abana na place assez. Na place assez après oyano kaka Atlantico. C'est un artiste que j'aime beaucoup. J'aime bien. Vous comprenez? Il y en a ni net singana banana ba bar. Ayo banda pe malem. On ba bengono invitation. Et ça problème té. Non, au presté pas après kalaming té po beta. Na beta net le 18 ngai na beta ata batu ba 13. Et un problème té ko taka na palmarès ya. Vous comprenez? Et ça là. Et ça là nga suffit na na veti musique nanga batu ba yokinga. Po batu misuba ba beta banze moni na sa 17 na wenge banze mbeleza wana biso mto yemba na yembango alinga nze mona code moral eza Zabo moto tiane sikanango sois sérieux na wemba ba code moral ba voko nanga banze moni os na yemba na wenge na tsa ba voko na koyemba okopo na wemba banze monanga na tsaka na ba page nanga na nini nanga muke nazo kotsa fanatique yango. Quand il faut bébé te la maboko quand même. Ah bébé Thomas Bo, c'est just mate. Clarny est là-bas, na pisio pembote. Moi je na tout na boy. Yo po yemba na balle de match. Ouais ouais. Faut le yemba na balle de match. Ouais ouais. Ça fait 12 ans ngo album ngo ebimi. Tango yo kiango. D'abord bande ko na balongo la pour na mo ebimi. Te biso za suste. Balongo la bino. Ba ker ka ba krecha para ba teli to yonde. Ore. Undi. Na ba ker ba changer balongo la bino. Te apparemment ba ker mususu etika atakutu ngo. Voix de vocal nde balongo la ka. Mais cœur déjà ba tika. Bon nous banda ki balle de match. Na ndenge bimi le yo ki onde. Na ki on balle de match. Na comprendre on est question là. Te na CP non. CP non. Les albums. No yo ki l'on peut no te netu bando sala ngo na ndenge bimeli sigo ça va. Tes albums. Et puis les albums orchestre Moukete BCBG. Et puis Papa Chéri n'aime toi MB. Déjà ça va, il a assuré. Europe sur 10 Europe sans combien? Il a assuré. T'es Europe sans combien sur 10? Balle de match. Oh, mais déjà là on parfait imperfection ils ont raté. Déjà BCBG ça va. 8 sur 10 déjà. Parce qu'on a une population qui est na bar. On a combien de pourcents? Tengas ko problème c'est que. Est-ce que comme Elio to yo luga? Problème c'est que na bar na banda ko batu na okete. Oyo kangote. Na kenda raté déjà na oyo kango nga moko. Chenga.
a chez yo quand yo moko na chez yo mais non qui na ba bar te tam so oli ka bena nzela na te na nzela na leki na yo ki quand même moi quelqu'un na ki achuda ngenge na ki nini Kwado il y avait un Gilles Kibens na ki nse mo avait na biso Rio a passant quoi nzembo sko na yo ki moi trop azulema ya nanze moment via MB 50 ans moni thème année assuré bateau 50 ans et puis na yo ki ça va et puis nzembo azulema ngamo na fan na ngo susu d'abord pour molimo eza oh mais na yo ki ngo bien et puis na on se peut na po molimo lange exact molimo ça veut dire quoi là et auteur compositeur muta kominga yo to kominga mwana voilà donc il faut ba betera ngamo quand même na fan na bisa BCG ba longola nani ya pamba non on mais papa Chira e bakit yo muto kominga mwana po zulu mais ça succès wana ouais papa Chira e bakit et ça succès pour ça le boko non non koko ça succès pour ça le boko non pas jusque là mais na sepeli pourquoi pour elo on a ndemo na komi ngana ya yembi bon yimono partout yo mo bondo attend bondo comment no séduire yo dai partir non ndemo nyo se fait séduire nganga ma côté mo boza ki tamtu fragile na ngotango koma déjà e baninga inalela ki butu mo bimba lokola bébé loza malaka parce que mototo libu kobela na ngana bolingo lokola bébé calculer comme ya pédiatre o ka écriture ngai na komi lokola mokolo oyo azolela mpasi ali no medulere zangani na émotion lokola moto akatani lokolo na accident oyo ya train anga na yebaki te na bolingo na kobenga na kokoma handicapé na ndimaka te 15 jours amour ekosimbisanga babekiri nakanaki te 15 jours na kotombe victime da choisi oh Paulo Dos Santos guerrier bon touche na tango ya mawalita mebengaka loboko pourquoi venir mariage loboko nanga na litama esengo boyanga lokola mayeboye boya kozonga nasi apparemment pesa bato ba na mezani na mpasi lokola miso aveugle mesala na molili yo kaso parti na parti ngamo na linga susu awa yo swinga manzaka mundele soki yo le misuni ko bwaka ngai te peut-être na kwa sime terime ya kirda apparemment on peut ça vous nzembo belé ba on peut ça fali nzembo tong balongola ko na BCBG otanga no bakombo te fali on peut ça nzembo s'il vous plaît benga na ko na BCBG ya kino bondi la bazong sayo ne on peut ça ko fali nzembo s'il vous plaît ah totanga biso bakombo ya ba artiste te ba nzembo o ba koma ba pesa ki batu non ah na ah ngamu tuna oloba o na salaki c'est vrai ou faux déjà yaya na foka mona emona na sala boy batu ba mimango ba Paris match na lingi ozala molo ngela o susute Ritio komisinga kiwili mon bébé na sala nini bino bo kaka foka le bino na aloba o ngai na vandi esprit na ngai komi foka la miel you know miel bobe to kase mon côté c'est-à-dire na contribuer na carrière na ya place à Manicol ndekolo masolo nganga ta formé mona na ye abombelaka esekele moko bayibi outillage ba bossani artisan yeyo azana simamuke yeyo azana tolomke la pesie pomade la pesie suppositoire ya la patrona Nicole Awatosa. Les cipos c'est une chaque soir avant que tu dors, tu mets ça. Les résidents c'est dans 3 semaines. Les cipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour les fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses oh. La pessie à Coca-Cola, la pessie à Cofina, la pessie. awa toza yangoyo mama Nicole Malonga la patrona nzamba ba mama ye solution na solution mama Nicole Malonga moninga na ngai couple oyo bazokoka ko démarrer te faiblesse sexuelle endurance ezate bazokoka ko démarrer te
koswana na koswana. Mais Mister Noso beta c'était beau, c'est pas bien. Donc bien bon internet. Mais ça ga site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko mama Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenya ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi tro. Ba awa toza e komi ebele kokota na site te. Foko benga ya ko benga. Awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli. Awa toza chez la patrona Nicole Malonga. Bassin na yo et kokoma piscine. Et puis papa bo pikiliki na yo neti mwana 12 ans. Benga ozo solution. Gou Manicole nde kolo masolo nganga ta formé mona na ye kasi mama Nicole yaga Manicole yaga yago sekure yaga mais biso toza nini biso toza bato tokomaka tovanda na baparoli mpe bakomaka moni bato lokwa ba Ibrator akoma nzembo tovanda na ye bato lokwa babina file bakoma banzembo tovanda na bango bato lokwa ba Thierry Migler Omba Ayakola C'est Arafat. Arafat Yasser. En fait, les natifs, ils posent à ma tête. Voilà, vous comprenez. C'est-à-dire, Ngai. Ils posent à l'orchestre, Nabino Bondo, Baba Fuji, non. Banani, tout. Ngai. Tant non, Fuji a yé BCBG. Moutali Boswa et Ambaki. C'était moi. Parce que, il y en a Fuji na ya Moutali Bosso. Ngana ya liboso la bango toutes. Ngamna yamba bango. Ba ona ba jino. Papa, ngamna yamba bango. Vous comprenez? Mais boye bana déjà na ba quartier boye. Na BCBG Syria. Louye libana bobo. Na yena na cri, na yena on a pas de danse wana. Oye bima na maison mère Koimbiko, c'est moi. Oh. Ya solo. Pempembe bo luka ba pembete. Na sala émission moko na confrère na bino ado yuwe soko tala ngoma makamna loba na bale na bandeli na balusi yango te ton na ye nga BCBG ale ba master wanku ba master te ba vie nanga Gerison Toms yatika na Paris na Régis wana ba vie nanga bango nde tobina na bango na concours de danse na Braza Move na Braza bango nde bazwi danse baye nango maison mère mais neloko nyonso auteur nango azanga te ngai mutu na créa danse ngam na ma meilleur danseur na Braza Move na 2000 okopo ton na ye BCBG nga na pesi danse bango basa BCBG sali cri louye libana bobo ale maison mère bango ba emi sato babina na waka chéri nanga babina babana po baye danse ale papa mapasa tie comme titre comme ya crit Koimbiko voilà en fait na réalité ça li pe belé pas belé ba so pe plan no ba yemba bani pona nalingi ozala molonga nanga mosusu te amikana wana pola miel menga mnoko mayo papa wana mosusu pesa nani te nazana na wana so mutu mosusu osala boye na yesu na pembe wana ba pembe apparemment nde bakoma condamné yo sopa bol ba bram ba sopa na banini kuma bena warion pena mkamona maele mwana wenge pena yo trahira kuma no ko ta quartier ngala za wenge mena za musicien congolais trahira ba tuto mana fan non zelo aussi ça ko répondre nga pona répondre ga nyonso ba bram pena ba fana pena mi boka no pena pa fali ba mona ona t-shirt a fali o sa promotion ya stade a fali o kuisa kloa wenge et peut-être ki wenge za ki tetia ko boya pena yo pena boya pena kuisa bram o ba nina ba tuto ba lo ba bon que yo sans esprit. OK. Aigle a sali émission ma loba po a kotsa esprit a kotsa ki on a na opona wenge po a mona bandal moni na banoya parce que Aigle a
pire petit à papa chéri. Roland. Parce que ton aigle a pire petit à papa chéri, on a pire petit à aigle. Depuis 2002, papa chéri a yebi que oyo viennae. Oui, banandeni. Beto na rencontre yo na fallu banandeni. Bon, toye bana na aigle. Mtu asala toye bana aigle c'est Gino Caporetti. Toye bani ya musika. Misi ya BCBG, misi ya quartier latin. Mais Gino sikoyo batanga na aigle. Ah, Mastafali. Bon, apparemment beta pesika moko. Parce que Gino a collègue nanga. Vous comprenez? Parce qu'on a aigle, tu as quoi banano na terrain ya foot. Tu beta match quartier latin contre Wenge BCBG. Tu se sympathisa entre artistes et artistes na terrain. Vous comprenez? Na chaque club. Comprenez? Hein? Na Gombe. Et ils ont un jour moko fallait que Gino a eu un rendez-vous na aigle. Nde a bisa toza kuna parler toza Gino a eu shinga. On a ça pas Abraham comme ça. Aigle be aboyana Abraham. Appelle kota ki mena téléphone ya Gino akokende kokenda wana nde totikala na ba numéro. Alors on a la soulane na nenge nanga kapopé a soulane na nenge na yi. Vous comprenez? Et na moment on est comme ça la keto comment ki kozala zala ko mingi keye na Gino. Voilà. C'est vrai ou faux à côté là papa chéri. Si voilà. Yango na na question na et ou tay bon yango ne memi boy. J'avais des soucis na boulot nanga na BCBG. Na yo lemba na bi bon na yena yo bikanga na mo bakar na ngati na bina teka ka moko lokwa eglazo kende ko beta na Zénith de Paris achanga na listed na poto ko na lemina na yina mama musique suste ya basique na biso bakisasa de egla a proposé nga abi petit nanga carrière ezana oyo a mignon Abraham na benga vie na nga salva so je eza bien ozonge boulot na so ke eza bien te toleki na biso toleki mais yo mo pesa nga mbongo pona memo poto eza te po yo to salaka déjà na ocha yo kaka excusez na ocha yo kaka ozo comprendre tikala ki abengi papa chéri na ndenge na bango basolola nde avec la benga bi c'est bon hein? Boulot ezongi yo mondeni ozoke na boulot toto kende bale za maboko ngana bisi aigle te na zongela boulot bonne chance nene ko tia code moral ah ouais zaki avant botsande so yo ki na code moral na olo baba l'homme à la recherche de ses propres limites zo bo moto tia ne sika nango comprendre tu dois beaucoup à Fali mais conscience na yo ezolo bano nini na ba choc na ba kunyo so kuta on a vie est-ce que tango estali que aigle a obeta stade de martyr te babi opesa ka nzembo na lobi pourquoi pas na vrai ou faux opesa to est artistiquement na ko lo batendeni hein te rien opesa no tete opesa te rien kuna mama nzembo ezana no te kuna mama nzembo ezaki na ngote ezali que aigle a obeta stade de martyr na tali pe bolamu ya salelanga na bia pourquoi pas na soutenir aigle nde monaki na yaki kokota réunion wana ya ba warrior na normalité yo za warrior nazo ya nanu po nazo ya nanu po to mema na mema yo faut batu ba comprendre to mema ka batu te amona ka mama mutu faut ba yeba ke batu balingana ki zemi ekota ki yango mutu ya botami ba pese kombo Benji ye journaliste la biso so mutu amoni o lelo a tuno nanu identité na yo eza wapi papa na mama ngana zana na source nde na eko benga amona ke mignon Abraham artiste a marché makamone sala mana pa ba Davido na ba Nigeria mais siko dans réalité ko tango esami bongo mamo komi warrior nde ko finga e bandi warrior parce que ba traita batu nyonso warrior ngasi ko lokana na bi bon comment batu balingi te mutu a soutenir mutu
Ok. Bobanda lelo gouverner ba Wario ba lobi loko ape ba fingi yo. To jusqu'au to pesi yo donc te bien nini sans élection. C'est yo comme Wario. Maman gouverneur de tous les Warriors. Parce que Wario est nini. Batu ba comprendre Warrior te. Warrior eza batu o bato bunde la musique congolaise on mona tout beta ba Davido, to beta ba Ivoirien wana. Na compte ya Aigle. Kaya na bisiki Warrior eza bongo. Te kasi nazo ya te. Nani ngana silisa, nani ngana silisa. Album nyonso pa bien zo mela. Nazo zala embrouiller. Pour fona silisa. Question et réponse nanga. Wario eza amoureux ya bonne musique. Ba fanatique nyonso. O bazana posa musique na biso et que liboso bazana ba guerrier. Ça dit ba guerrier ya orchestre tel eza. Ba guerrier orchestre tel eza. Mais Wario bazana nous pour la musique congolaise. Ah bon. Comprendre. Batu Mignon Abraham. Batu tout ba Wario. Ah? Batu tout. Donc bien. Ba fanatique ya orchestre tout ba Wario pour ba guerrier. Yango mona kuna ba spiritas baza. Tika ba Golo balinga yango Golo azanani. A muto azo bundela musique congolaise. Aza Wario. Aza musique congolaise. Non, a Wario. Ah. A guerrier. Wario on est en anglais. Mais na France na français eza guerrier. Aza guerrier a bundela nanu musique a faire rigola po afusa on a pusango libanda ya Congo. C'est-à-dire aza Wario. C'est-à-dire ba Gaulois ba Wario. Même Celos comme aza Wario. Ferregola, Wario. Non, il y a un artiste musicien. Ah, tout le monde là. Bon, c'est le artiste musicien. Oh. Un artiste musicien. Mais où est Wario? Ma guerrier. Ah, là, Wario. Merci. Ah bon. Est-ce qu'il fallait pour pas appeler ça au Jeep, il y a solo? Mais oui. C'est vrai de confirmer que le lot en Afrique est lundi. Nalobi. Il fallait assommer là au Jeep. Nalobi. Mignon Abraham Avandia. Attiré dans le Jeep, non, qui ça. Oh, fallait assommer là qui yo. Na comme maman c'est double Jeep. Mais oui, papa na lo banani aso. Na bi ce na lo banani aso meninga. Pour ça TV amina. Na lo banani aso meninga. Na papa abiso. Kasi yango na yebisi yo te mon frère. Yo tuninga fali ipupa so menanga jipa so na bisi yo oui. C'est bon. Ah bon, Mignon Abraham. Voilà. Lelo fali ipupa na koloba ko combattre te batu so ba combat. En fait na réalité, alors na remarque que batu balingi été tandi batuminda kuna na bande ko musicien misusu balingi ete balinga kete aso OK photo sangana to sali boke OK ya wapi amona ka ye mutaza likolo wala mutu akanisi na musika na boye ndeko biso pe babenga biso pe ba orgueil pete wala mutu akanisi ko juger mutu na musika eza mabe wana bango fort na TV aji atekimboka aji makwa ine na bandal fallait comment azara mamba politique qui partait mais fallait être parmi bateau bateau teka mboka lelo ko lo bani omona ba image à aigle na Macron na bandal pétition mo boye fallait pour pas aigle a signé kende tangango o comprendre que il komi bateau ba zolo ba mama mususu voilà quoi yani mutu musunda ko kitata nani président wa Gadugu na kisasa te akisa kama bon so batalega ya na Macron ça est bon. Le Flash Info Magazine édition spéciale à sa une, Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse, le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines Marial a désormais sa plus belle robe grâce à la bonne volonté
de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Mais lelo yo relation on a fallu. Si on a mission mobo na Congo na président France na banda na Kisasa a Enesco na banda. Mais babi fallait za mawoli sa game sur ta boya ki na yango. Mais kaye quand même voilà. Aye quand même. Aye quand même. Exacte Macron a mis Fali na Woluwe, to na Bobini, to na Châtelet. Zane Fali aye na banda. Bravo, voilà, ils ont bien pour la mort en abisso. Mais on y a pas. Ils ont bien pour la culture en abisso. Il y a solo, ils ont influencé Nini. Et influencé pays. Si on a eu na France, na bina musiciens congolais, les musiciens de le pays de Fali Poupa. Si comme ça la boy ba faire bazali, ba héritier bazali, boy na. Non, ba artiste na biso amboka. Watara artiste na biso amboka. Na PC mbote. Bien abiso cheta artiste amboka. Lelo Ferrego na pas. Est-ce qu'à cause d'appel maloba bagola bazotata balinga côté. Ouais, bravo, je lui souhaite que du bonheur. Joana, mbula vraiment betate quoi. Ouais, joue à concert en. Te mbula pena na sambela mbule betate. Ningo mulo belongo mabe. Te pourquoi? Pour ba ivoirien ba comprendre que na Congo ba artiste bazako. Voilà. Ba artiste à solo baza. Ba betara ba stade de martyrs, ba fan na bango ba yaka. Yango na 100 000 jours na mvule zalate pour artiste à ça la concert na Kitoko. En tant que Congolais. En tant que Congolais. Ouais. Diva la maman, je te salue là où tu te portes. Diva la maman, Belle Willy le Gabonais, la puissance mondiale. Paulo Tous Santos, guerrier, là où tu te portes. Rodig Matadi, place aux amis, la pêche Mbote. Alvèche La Paul, gars, place aux amis, la pêche. Oui, ma question, Moussou, ma réponse, na répondre en haute parce que. Obano bakisanga question likola question. Na osonga na si c'est le mot asuka. Ngana vrai wenge mena timba fort. Mutolu na wenge mais na dolia na waria. Merci. Robineni. Mutolu na bakunda na wenge. Moliana. Siko mutarolo ngolanga na kati ya wenge a te pona biso biso to tika ba empreinte papa toi na kati ya histoire. Tobunga te benji même nengo vano na bike jo na kati ya histoire. Na bike za histoire. Est-ce que bombo longolanga na l'histoire ndeni? On trahira. Bon on na biso faire tanga bete na quartier la te pas trahisa ki wenge. Atala evi na it. Ah. Vena biso titi na pe bete na quartier la te. Ba on peut ba fo wenge men. Ah omoni. Mais yo ma warrior. Mais vena biso mo pao. Asala ki vidéo pour un concert ya Héritier Watanabe. Abetana wengeta. C'est le Congo qui gagne, c'est la musique congolaise. Bah toi kabola raté. Comprends? J toi que non betana weng na quartier latin. Yepé fo mon na wenge. Mais yo betité yo misko petit aigle. Oh mais ce que ton azaki petit na depuis kala. Ya betana quartier latin. Ce que c'est la neni. Ce que ton aigle azaki petit papa chéri. On monte que zo baluka pour rien. Na dynastie balba ezaki ka album a wengeti okite ke soleil wanga pa yembi kuna tout ça tout ça to kabula musique pour rien tout kabula musique pour rien sona ba bengi ote oza pression ndi ma présenter c'est ba bengi wana makamwana holo ba fo yenda lo bango ngala na réponse à répondre na mambo epsingati ba o ba bengi bango. Minyo ba mtom na sona suka pesa programme na o Angola. Et puis ba na kati album on a ba grand chanteur baza kuna. Déjà c'est bon ekoki déjà. Rapporteur ka ba grand chanteur ba emi na kati. Ba mais ba tu ba so bebele ba tu ba bebele que formule 7 ezo mela album et belé. Mais formule 7 blague à part et beta. Et beta. Et l'équipe album est belé. Te wana ngate mna valdango ngana yo kango ezo beta. Na nenga pembe ya. Ville vraiment la gouverner na formule 7. Ya solo pembe ya wana ndio yepe na Angola ezobeta pembe ya wana ebeta ebeta
Yogi Dynastie volume 1TA en Angola. Yogi Gomte. Naokaki son Altesse. Non, on a yoga. Autour d'un bas de match, on a bien yoki. Autour d'un épisode, on a son Altesse. Yafa. Et puis, Nazari passé Manzombi. Naoki, Nini, Miange Medemo, et Betapé. Musique à Congo et Beta. On trouve dans la souka, la caméra na biso Afrique elle. Nabika onga yoga. Au petit programme na oza Angola. Net aux aboyés. Lobby. Tous en Luanda. Ouais, toi en Luanda. Le 11, tu as matché 7-7 sur invitation. Samedi déjà, voilà. Lobby. Pour battre sur invitation, il y a Bekamba, ben un peu papa Bino. Oh. Maintenant, pour un artiste. Papa ben un peu papa Bino. Si on a un musicien, un invité musicien, c'est que ça va. C'est que bazo ben un musicien pas en matin. Tu peux te lancer à El Marcador. Musicien solo. So les lobes vani so ba komotanga bon to tanga ba musicien papa chéri ba so mignon Abraham o ba lobela non c'est pas un problème, il fait son boulot, il fait son travail, c'est pas un problème. Moi je respecte tout le monde, voilà quoi. Donc voilà, vous comprenez, c'est-à-dire va souffrir nango pour ba na kimia so mokete donc les 17 ba aux en terrain. Orchestre non bango tout baza déjà makoloza nzela donc à partir le 15 baza oui surtout beta le 18 à partir le 15 déjà baza to Freddy Moulay pour nazap tozana noir to beti nano Luanda ba kanfufu ni on comprendre biso après tozonga Kinshasa donc na kimisanga no bango no bayana noir to beti après tozonga na biso. Ah bon, je dis rendez-vous le 17 le 18 le 18 na match 7-7. Voilà. Déjà lobby le 11 vous en a Patrick Beckham là il met. Voilà. Na référence hein. Ouais. 6 sur 6. Na parlant. Ouais, docteur Matubakana, déjà dernier concert il y a Bino, voilà. À part il y a Beckham. Voilà. Et puis bon continuer Soso. Mamou Soso. Yeah, merci Mignon Abraham. Bertoni Sinda, na pesio monde, Harmonie Lema aussi, na pesio monde, Bodik Matadi, na évitez-moi quelques bambotes na baton sur batali biso na Kinshasa. Neto za betona ngenga, tezo na Luanda. Nona Kinshasa, na Kinshasa na salue ve na Gabi Mabengi, fumu ya Muamba, honorable son excellence, et puis Junior Mavungu maison Schengen, P Moïdi la reine de chez elle, photocopie nulle. Vous comprenez? On appelle la PC code d'Amboka ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni, Bambo Théâtre. Océan Diallo vitesse à chrono. Nazana Mboka. César Patiot Yango Iloboko, la mec qui donne. Voilà, Nana Mboka na yo. Bambo te tuna batutu ba yamba ba yambi biso awa. Merci beaucoup tous ensemble. L'angolo PC votre mot était hein? Na PC le petit Bambo Théâtre. Yo yebi ndenge to sorolaki et que nega bongo et puis na PC mbote na venanga Patrick Difouana c'est le Manzombi et puis na Pesimbote na le grand déclarant Pablo Kin, le grand déclarant Pablo Kin, le grand déclarant Alain Visor. Alain Visor na Luanda na PCP Mbote Alain Visor. On est ensemble. Le grand déclarant merci. Pablo Kin yazarana ba sénateur ya Nzambe ba pipi de Lion. On est aux ans on a ville to va na bango. On est à ville donc carré quoi. Na pesi ba Mbote na pesi c'est le Manzombi aussi Mbote. Pablo Neni Ben Willy le Gabonais, la présence mondiale. Ben Willy le Gabonais, mes condoléances. Mes condoléances de cœur. Et puis, Rolly Borel, mon ami, Nata Galan au festival. Jonathan Balox, mon petit, là où tu te portes, n'a pas sur Mbote. Tu as dit, Mignon Abraham, Awa, tu en es à Luanda, Awa, bientôt tu as déjà. Merci à Baïtou Talibiso, archevêque Mike Lokamba, depuis Kinshasa, tout ça, la Ramoussala, Afrique Lengili, Kolo, toujours, tous ces déplacés qui, merci à vous. Soyez nous prêtés encore vite au cours de la prochaine. Bye, à la prochaine. Ciao. Michael Okamba,
Lokamba Michael Lokamba Lokamba Michael Lokamba Lokamba Michael Lokamba. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.